biso tout ça liso mo kontamboka donc tant on peut personne déclarer faut tout ça là on peut personne déclarer mais tout ça comprendre était maintenant na za gouverneur na katamboka oyo na za gouverneur ozo comprendre yeto c'est sabine que bana mboka bo fongola mi souverain bo yeba ke ba konzi oyo tout ça là ba na katamboka oyo baza na souci peuple compter ta la ville oyo combien de semaines ba so sanga ça fait 3 mois yango baba kamozo sama oyo tala tabilo moko batu ne konanga botala eza likamba sone zo pesa mapo na mboka na biso oyo yango to senga buku mesa gombe to pesi semaine mobimba esila te atinda batu ba banda kolongola fulu oyo esila Robila fait gaffe fournis l'effort fais ton travail soki ozoko kate démissionne simplement to luka mutu mususu to wana c'est fini awa eza du marché plateau et comme il faut lui a sandu mobimba dit à ton soi-disant bourgmestre à Gombe ya kosala musala on nomme batoka boye dans le vide pamba fulu ya bona kati ya centre ville eloko ya boye ataki mbuta tikaki eloko ya boye te donc pona kolongola fulu oyo il faut basala ni il faut mutu akufa ube bato bakufa na presta nde bolongola fulu oyo kini propre yango oyo kini propre bopeto ya lobaki bopeto yango oyo tozali na gouverneur te bafo gouverneur bafo ministre ya bango nyonso musala moko bazosala na Congo ezali te tala na kati ya ville salité chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo chez Biso Télévision la chaîne qui vous ressemble chez Biso Télévision deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo et si vous êtes nouveau sur notre chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Quand tozo comprendre te tozo lembape tozo mona ba makambo zo salama en tout cas peuple congolais so sepela nango te biso to komi ba victime vraiment to liata mbongo terre de ville te to liata mbongo zando te pendant 37 ans to souffrir na kata ya mboka na biso mais lelo oyo bato ba komo côté misa biso na banzela to lebela makambo zando oyo biso to ça liso mo konta mboka donc tant on peut personne déclarer faut tout ça là on peut personne déclarer mais to so comprendre te maintenant na za gouverneur na kata mboka oyo na za gouverneur ozo comprendre yeto c'est sabine que bana mboka bo fongola mi souverain bo yeba ke ba konzi oyo to ça na ba na kata mboka oyo baza na souci peuple compter ta la ville oyo combien de semaines ba so sanga ça fait 3 mois yango baba kamozo sama oyo mais abominable eza makambo ya kosala nango te salité yango to so mettre bango en garde botiki la biso mboka na biso soki bozana posa botiki la biso mboka en tout cas bino toyebi ke non boyaki po bosunga mukonza mboka te boyaki ne po peuple congolais atomboka tala biloko na ville kangami 5 mois mais tala salité na kata ville mais ça danger yango zo comprendre que non bato yo bazali na vision ya mokonza mboka te baza na vision ya le peuple d'abord te yango to so mettre bino en garde to so semaine oyo soki fulo le moté to ko so fulo to boko na bakata ba prince to ko boka fulo na kata ba prince si ko po comprendre que no peuple ça le bilikambo oyo yango to so ça même mi ba syndicaliste to yoki ke ba pesi bino soki 8 mois mais botele mabosa musala oyo avec complicité na soki na Chantini complicité na bata hôtel de ville mais pourquoi ba salita boye où ça désordre ba invertisseur boso to so ngaba ya ba kuta ba biloka boye mais on ça ki moteur mabe ngo me makoti mboka ni suka wapi yango to so sabilo que to comprendre bino bosa bando kiminene bosa bana Congo te bosa ba étranger tout fait yango to so sabilo que no semaine quand to pesi to so mettre bino en garde semaine so que to monika ngoa to ko so la foule to boka ngo partout dans ba presse et ça mboka appartient au Congo et bien congolais mboka osaka po ba politicien te mboka osaka po na congolais nyonso tous les citoyens yango to so ba que non cette fois-ci to remettre en garde pour la likambo oyo tala tabilo moko batu ne konanga botala eza likamba so nezo pesa mapo na mboka na biso oyo bengana batu na balabala na commerce azo bakakwa ko bengana awa matito oyo ye brukumestre azo mona te akoya olongola matito de fulu pena na ville ya Kinshasa oyo eza ville c'est la kati ya ville pena oyo kozala boye brukumestre boye penza azo mona te Gombe la commune oyo eza commune ya kitoko oyo toyebaki eza commune ya propre ya bato minene bafanda tala fulu boye fulu ya marque oyo. Merci beaucoup. Tozo le belaka likambo etali fulu oyo ezobotama chaque jour fulu bandaki kuna leo tomoni fulu ekomi awa fulu malembe ekokoma ti na bokasa so totiki yango boye
tozosenga na bukumese ya Gombe. Bukumese ya Gombe ayeba kosalisa salongo. Baninga nyonso ba bukumese mususu bazosala basalongo. Me bukumese ya Gombe aliko sala salongo te. Fulu ebandaki kuna, ebandi kobota mekomi awa. Ekokanga nzela o nyonso ya di marché. Yango tozosenga bukumese ya Gombe. Topesi semeno mobimba esila te, atinda batu banda kolongola fulu oyo esila. Soki te, en tout cas abebisa musala na ye. Merci beaucoup. Alakisa bino fulu po botala ndeni to bando yebisa bino bino bato atembe. Ngubila alingi ba mama basiligela mokonzi mboka baloba di n'importe quoi. Mais botala place to saler la parlement à chaque fois to liaga gazoyo donc kaso parlement bandi ba pelisi milingo alors to pesa 48 heures. Soki jantini ba fulu aye kozwa fulu na yete to kozwa yango inde tina biro na ye. Akangi marché central. Na lolenge ke bazo bongisa zandu voilà ceci cela. Siko ndeza boy. Tozana avenue to bengi plateau. Siko na plateau na kati ya Gombe bosoto ya boy. Akanga ki marché croyant ke azo sala misala bato bele pe babanda opese raison otengu bila azo sala musala boy na kati ya marché central. Mais nazo yebisa bino nye na nye farata na farata. Alors ngubila to pese 48 eloko so elongete na ministère place yo zalaka. En tout cas ngana lobi ebelete na pesi cordon alobana. OK, merci beaucoup bandeko na ngai tala bokangaki marché central pendant 6 mois. Ngobila bafulu, tala bafulu. Ndeko présenter batu ba mona bafulu, ngobila bafulu okangi pendant 6 mois. Metela malade place oyo ba papa bazoteka, ba mama bazoteka. Yango to sengi boy. Soki fulu elongote tokozwa badanki, tokozwa fulu oyo toyeko bwaka na commerce. Lumbe tokozwa bafulu oyo tokoya kobwaka na bureau na yo na hôtel de ville. Oza coordination ya centre ville. Fulu boye basalite boye kini bopeto yango oyo bokangela biso ngobila place nyonso kobona ngobila kanga ye oza na récompense tokopesa quelque chose tia na mapeka yaka na limité place nyonso komona ngobila tia na mapeka yaka na limité parce que bafulu boye akangi zandu bato bazo souffrir tosali tout maintenant salité mbongo bozolia provincial za wapi mbongo boye salité yango tosengi tozo annoncer peuple congolais place nyonso komona Gentini Ngobila tia na mapeka yaka na limité tokopesa récompense il faut biloko so elongo te dans 48 heures tokozwa nyonso tobwaki na prince. Merci beaucoup. Bonjour. Ya solo vraiment nazana mingi akoloba te mais na koloba kaka mukie pona kosepelisa ba congolais na buzoba oyo ndeko na biso Gentini Ngobila azali kosala. Toyaki awa tokendaki état d'urgence maladie confinement. Mais batu ba comprendre te retour na biso na marché central sans de komi fulu sans de komi de toilettes tous ceux bateaux juste vraiment biti ya gouverneur ya ville ya Kinshasa ezani tous ceux ba position était asala mbangu noki aya kolongola ba fulu na e sinon te dans 48 heures to kende tikele ba fulu ne kuna na bureau. Bon elo ngana senga kaka na bukomesa ya commune ya Gombe nanu kin bopeto esuka kaka na boulevard te kin bopeto ezaka na boulevard te boko molaka boulevard Gombe za commerce eza na Gombe avenue plateau pe eza na Gombe elo nini ezanga otine ba biloko ya pona olongola full oyo oyebi combien de maladies oyo eza oyo batu baozo na full oyo maladi boyi maladi eza na mboka maladi ya na mboka oyo pe lisu maladi soki bokoka te bomoni bokokeloko te botikela biso mboka bato misu basala misala malamu. Je lance le message à Gentini Ngobila Mbaka qu'il fasse l'effort de servir la nation à la place de servir les individus. J'insiste, Ngobila essaie de fournir les efforts de servir la nation à la place de servir les individus. On lance Kinbopeto, aux Zimbabwe Kinbopeto, chose grave chaque samedi. Ba magasin ba mama ya zandu ba tofuta ka mangwa Kinbopeto mais regarde le résultat.
mbongo wana ekendaka wapi. Toboyi makambo ya ler bakangi yo to bando mona bapongo bila na marche voilà o ba liberengo bila limedia ler ozosala oyo batu na yo wana bazomona baconseiller na yo wana bazomona. Ngobila fais gaffe, fournis l'effort, fais ton travail. Soki ozokoka te démissionne simplement toluka mutu mosusu toto wana c'est fini. Awa eza du marché plateau, eza du marché plateau ekomi fulu ya Zandu Mobimba. Di ton soi-disant bourgmestre à Gombe, bourgmestre à Gombe ya kosala musala on nomme batoka boye dans le vide pamba. Contrôle ces gens. Faites une commission ya kobandolandela babopeto na banini ou bien ozawana pour que bamona kaka slogan ezalaki kini bopeto en réalité obandolia mbongo. Ngobila fais l'effort tolingi komona biloko oyo te, fournis tes efforts au servir nation, au servir peuple kinois. Eza bien te oza soni eza entré à marché central. Ngobila te boete tomona ngo te. Non ndeko na ngai yebi boete Jantini Ngobila servir le peuple kinois kozala mutu ya bantu te. Tozomona bino ka bareunion ba parti politique na ba regroupement politique eloko nini ozosala oyo nde résultat ya pré-confinement, on est résultat pré-confinement. Non, en tout cas, na tindi na émission message, fournis les efforts. Élection, on a besoin de voter, mais fournis d'abord l'effort de bien travailler. Ceux qui travaillent, tu vas partir en prison. Nabia, Odora, Onangai, Tosalimaso, Fuloyo. eloko te tozokombola tozotinda ekomaki ipana misawa kolongola mais solution eza te mpona problème ya fulu oyo donc oyo biso tokomi komona yango ezalaka te ondire mboka boko toza na bakonzi te soki ndenge nini fulu ya boye na kati ya centre ville eloko ya boye ataki mbuta atikaki eloko ya boye te. Donc eza biloko moko soni ya donc biloko bino bakonzi comme te donc soni eza na bino te donc bofai na babiro eloko au juste ki mokonzi bozwela ki pona biloko oyo boto tikala komona te na kati ya ville ya Kinshasa biloko ya biloko soni ya kosakana te ya biloko ya ndengu. Donc pona kolongola fulu oyo il faut basala ni il faut mutu akufa ube bato bakufa na presse nde bolongola fulu. Et donc ezalaka te biloko ya boye na kati ya centre ville ezala na ye gouverneur. Donc ye ki gouverneur neza ya nini kini propre yango oyo kini propre bopeto ya lobaki bopeto yango oyo ezalaka te. Donc eloko soko zo koka te soko bapeto ki moko omoni ke zo koka te opesi muto oyo omoni ke zo akosala tozali na gouverneur te bafo gouverneur bafo ministre ya bango nyonso musala moko bazosala na Kongo ezali te tala na kati ya ville sali te bazoyiba kuyiba mbongo ya peuple tala isika bato bazali sali te luku na kati ya ville est-ce que eza gouvernement vraiment bato baku vivre na bacondition yo boya nanu botala likambo oyo bakunzi mususu beye bapeyi mususu bazolanda bazoleka na zando bazotala makambo nyonso ndenge ezoleka. Est-ce que bato bakuvivre na bacondition oyo bino moko bozomona soni te ka bambongo na bino yokuyiba mpona bafamille na bino. Merci mingi oyo tozoyebisa bino bomeka nanu kosala kamwa evre bolungula fulu oyo na katikati ya nzela principale ya Zandu Mobimba. Papa likamba fulu oyo eza le problème ya gouverneur de la ville. Gouverneur de la ville asa nécessaire ba kolongola fulu oyo. Parce que tango de là a nommé mon mutaza na poste na eza poste single gouverneur de la ville asa nécessaire. Papa nangai na kanisa yo moko zo bomona banda malade bimi ya COVID-19 bimaki we utaki musika na Chine. Ebomisi batebele. Ebomisi batebele à cause nini ya salité.
boyebisi biso bopesi bato baconseil bolobi ke basystème bageste barrière bolata bakashine tosukula maboko à tout moment à tout le temps mais oyo nyonso ozomona oyo c'est eza maladi mobimba eza maladi ozomona maladi eza kaka te ke maladi eza kaka te maladi oyo ekomeli biso ya covid-19 parce que bato ebele bakufi mingi bazozanga koyeba mais oyo ezali fulu maladi mobimba mosusu yango oyo typhoïde eza awa malaria eza awa mais na ntango sikoyo bozolongola yango te nani sikoyo akokoyeba na kolongola fulu oyo